fétité on est Sodome et Gomorre. On est fétité grâce à félicitations pour Sodome et Gomorre. Karim Mokonza za soka vandi na yo okomi na succès au monde akaki bato bayo sala analyse. Bato ba royo peso ba cadeau au monde aka ba satana au monde aka ba na wandoki au monde aka bato ba sala na ba science occulte. Pour le moment, grâce à mon félicitations, dans mon anniversaire, non mingi ça toujours na ba cadeau, mais le anniversaire grâce à moi ya touro na CP non pensati. Donc on est à anniversaire bamboua. Analyse au bato bazo sala pour na bibi kapinga ngana mona nza na normal pour ça Karim Mokonzi. Parce que zala ki songolo pakala M choseaki bete bon, azala pe place wana pa maman na maman olange nani maman Emily. Donc on est à anniversaire ya batute. Pour bamboua nde musu basangani basala babuzo ba wana. So bazala ki msubi ba kufela ko ngo na banalize ote. So que zala ki o grâce mbizi o ngo na banalize. Pourquoi c'est na c'est besoin on les a dit Sodome et Gomorre. Abengisi kaka o ngo na pengake wana faire. Poza ka Karim Mokonzi. Mais na ndenga mabete bat basolo ba ke bibi kapinga kufeli Karim Mokonzi a posté mwana na ye. O moni ko les gens ba façon belé ba comprendre que biso to ba bantu. Eza na mutu muso ya matanga te. Enfer neni batou ba ko la What is that Sodome et Gomorre? Solo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo jemima ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo. On consomme information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya jemima ibele. Hey yo Gania. Tous les cours sont permis sauf l'un de jour, mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission Efropos. Nous sommes à Kinshasa. Cette émission est produite depuis Kinshasa, la capitale, 15h de Kinshasa. Nous sommes là pour vous donner des informations par rapport à une question d'actualité. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir parmi nos confrères d'estime des invités dans ce lot, donc Janvier Mokonzi avec Fennec Mokonzi. Donc c'est avec qui on va essayer de parler par rapport à une question d'actualité. Vous le savez, l'artiste Ferregola a tout ça. C'était hier conférence de presse, tout le monde comment presse qui mobilisé, même les chroniqueurs, il y a autre politique, parce que pour assister à la conférence de presse, il y a l'artiste Ferregola, Jésus de Nuance. On va parler aussi de l'anniversaire de notre sœur grâce à moi parce que tout ce long janvier, tout ce long Fennec, on va chuter dans le dossier pour une guerre autour au monde entre Félix Oazé pour Anabagoloa, donc ça l'a respecté. Donc on va parler avec Fennec Mokonzi et Janvier Mokonzi. Merci à mon équipe pour tenir ma compagnie. Merci beaucoup à vous, Regain, derrière la caméra. Merci aussi à l'assistance et à la réalisation et à Jolie pour une réalisation. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent et partout bien à Bateau Bazar pour nous soutenir Amiral Chamal. Un grand merci à mon vieux Odilon Mampouy, un petit exemple à suivre. Champion Coco Monkoka qui me suit depuis Belgique. Jonathan Maïssa qui me suit depuis Paris. LK Service, Maman, Laurette Compression, Maman Mokonzi. Merci pour notre tour, Madame Moisson Tutu Africain. Merci pour tout. Nous sommes là avec invité dans notre sur le linge. Regain Fongola Bisso. Tout ça d'accord, on va essayer de parler avec ces deux messieurs par rapport à toutes les questions d'actualité. Je les réel plaisir à Royan Baba frère. Là je dis bonjour Jean-Phil Ouattara. Ouais, bonjour Amiral. Bonjour Fennec Mokonzi. Bonjour Amiral Chamala. Fennec moi quand la Léodo sur la main. Vous êtes payé à votre solo là. Bonne santé, bonne maca. Ouais, santé tout doucement par la grâce de Dieu. Nzamba Obatela. Nzamba Obatela. Donc à la droite ce bit d'habitude c'est la question moi on a posé répondre. J'avais t'appelle pour répondre pour tout qu'elle m'a fait bien. En tout cas, déjà, tout au banana, on a dossier, il y a conférence de presse, il y a Ferregola, Jésus de Nuance, tout le monde après arrêter à Ferregola, faire comment. Et ça, c'est ce qu'on dit pour nous dans l'aéroport, on dit que faire un boulot au Benta Fennec. Oui, ça a un plaisir, il y a au moins Ferregola, on retourne dans un pays parce que à Salagé, Mikole Belé, tu dis Ferregola, problème au Ferregola, comme il y a un Paris.
ezaki problème familial et après lelo faire voilà regagner qui mboka na ba koko azaki bien accueilli et puis ba goloa et là moko na sepela na mingi na moni fidélité et puis bolingo oyo ba goloa bazaki na ngo pe faire gola mbula nanu ezalaki donc tout le monde a bien événement on a trop na époque ya kala tout le monde a basira ba wera na ba JB tout le monde a aéroport inondé mais les lots c'est avec faire gola et ça les bien ba bilenga musique to na possession ngane ba arriver ba musicien au beta ba stade donc tout ça et ça c'est vraiment. Merci beaucoup pour ça, Janvier Mikolo. J'avais votre bonne santé, bonne makambo. Ouais, par la grâce de Dieu, santé qui toko superposé au Saranate. So mon a déjà dans les gars, mais c'est que santé ça bien. So mon a dans les catégories sous santé ko déranger bien dans mon contre état. Na pesi ba fan tout bolinga Janvier wata mon compte moi na ba maman. Na pesi ba maman tout au bozalanga loka ba Maureen Bola pe 50 de la presse na bo santé principe ya Ali Aigle jaune wana ba tout ça na ba moi na bo santé ser na Lisa Crédit Lionel sans oublier tonton de la ville chez la Bax na pesi mo mbote to sur la ga de la sur la ga Janvier wata mo konzi moi na ba maman na question auto opposé arriver à faire rigola vraiment penza na zongi pena barrière penser na zongi ya tête pena que événement auto na rectifier moi mal ba mo ke fene ka auto ba et ça linga bien comme on a pena que faire rigola na comprendre bien pena ba fanatique ba ko yamba pena ki to ko mona pena que aéroport on est tondi penza craquer tout monde que ba yamba va na biso sankara de kuta mais pas ya zo tia faire rigola na ba oui ba JBT wa ba haut niveau na moni pena que arriver à faire rigola na raisonner pena que époque ya sankara de kuta tant que na ka potenir liboso ndena ya ko sala retour na ndenge batu ba yamba ka sankara de kuta ndena moni ba yambi faire rigola Jésus de Niance na yo comprendre que ana Kinshasa na mutazana ba fanatique to comprendre de faire rigola pe ba goloa o ba lo ba gauche da to kan salora que batu ba bimaraté mais to comprendre que faire ça na ba goloa na nde to mona pe sankara de kuta ara ba fanatique na nde to mona faire rigola félicitations artiste nengo ye penza na kata Kinshasa o manka biso be trop surtout voix na yo aza parmi ba meilleurs chanteurs ya Congo il faut te soutenir ba artiste bon pour y aimer la biso la bonne musique au senti que moi bo demba mon éducation pe et ça la moi bien na féliciter toujours na ba goloa na féliciter na ba fanatique na à part ça, voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est lui Janvier Wata, tous en ailleurs, tous en Fennec, mon compte donc tout solo la banana baum balelo membre le BCBD à cette émission. Donc Janvier Wata mon micro ça pas nous allons un micro. De l'autre monde fait rigola ba goloa ba esali ba tout plaisir mais rien moi aussi c'est la circulation et ça le gola ba tunde ba ko ya ma faire belon par rapport ba mona ki fallait pour pas promotion ça qui stade martyr fallait pour pas temps ayaki na aéroport ba to même mbula be betaki ba to ba yaki et les directement polémique ba gola ba ki so mbula beti na revers artiste za malédiction en fait de comme on a tout ya faire rigola mbula be ka beti ka wana mais de moni silence absolu te moni après la pluie c'est le bon temps voilà bon moni va faire rigola Jésus de Niance na ndenga mabete le bété na on ba fanatique na ba l'accès pena que oui ba na artiste na bango ba bena ba yambi artiste na ba kitike ti la parler na pour l'accès pena que volonté ba linga artiste na bango ça na pote que ba kende ko yamba fali pour bater au moins la baloba nini elo mona ba elo rencontre kiminga ozomona baloba ke elo ki même na mutu ana Kinshasa même ata bébé chanda na ba fanatique na même ata janvier ozomona même 3 4 ba fan wana ezali pendant ba fan ya artiste ba ebo ya mai pour na concurrence mokote fali pour ba ebo ya mai par rapport il y a événement na eke o azala na ngo ba tutu ba yebaki il fallait beta na stade de voiture pour ayaka chaque fois ba rappel o ya mana ba ngo ete ayaka koti na voiture na directement que tellement manka qui paie public na o ba mona meke moi tourner ki ndeko sala moi musika moi tourner américain ndeto yeba ikara ki ndaka tambola ki tango ayepe suku pa ki na événement il fallait beta na stade mais on mona ki ba ko ya ba fali pour ba faire rigolo la paix c'est normal ba kanga ki ba tutu ba ki ba problème pour akoma na ngo ba fanatique bazaki na soif na ye ba ki na soif ba ndeko ultimate que est-ce que artiste na bango akoya ou bien akoya te papa ki trois fois moi na pote ya kala ya uli Michel Kodamboka yondo mona ndeke oui ba fanatique ba ki ko ya mbelo ka ba Dinamo Kabemba balinga affaire ko ba maman Brazil Bokomba balinga affaire ozomona ndeke ba maman ils font le balinga affaire moto alinga ka artiste na ye a soutenir ka artiste ne ça le nga héritier Janvier Wata talaka niveau nalinga artiste nanga na mabena malamu fanatique tant tolo ba fanatique ezake ki fanatique babota manango ça le que na linga ka muto ana quelque chose mabene mais naza fanatique na voilà wana ezaki ba fanatique affaire nga naza fanatique héritier
bato msupe yaki ba fanatique ya Fally Ipupa au monde Kinshasa na ko sa hote tous à 80 000 habitants to les cas nous sommes ba tous bele mutu na ko za tamo to so ko mutu ko za tamo 10 na moi 15 moi 20 c'est normal mutu tout au sala ka eloko ya bien ya meilleur azape na bato balingaka. Merci beaucoup, je vais passer à nos Fenech, mais on va évoluer cette émission, mesdames et messieurs. Nous sommes là avec Fenech Mokondi et Janvier Mokondi. Fenech, donc, avant tout, on a un point mon sous parce que nous avons la bine, nous avons dit que vous avez bien assez en abîme, car nous avons les cas jamais cette émission 100%. Tout sur la moukier, Marambia Karine Mokondi, la baronne. Bonne santé à Karine Mokondi après avoir Maramba mariage, tout, au sous-serre, on a dit sur le bibi, on a fait les mots, on a créé une polémique. Et donc nous ça des missions parce que Bibi Kapinga collègue qui tourne moi Karine y a le répète moi réaction d'abord na liwa ya moi na Bibi Kapinga pour na sœur na biso Bibi Kapinga na présenter ma condoléance na famille liwa eza et l'homme naturel donc ils étaient dans la raté so au approcher mutu wana a infecté yo il faut kufela non kokufela to kobotama eza nzambe eza muta ebaka. En tout cas, c'est un abisso de Kapinga. Ils attendent que Balo Bakio, quoi, ça a Karine et tout. Donc, et bien, ils ont Karine qui est au monde, Babato fait la banne. On est que c'est belé. Donc, on a su dans la Belgique, d'autant à Comboté, il y a pour une caisse Morobo. Ou à un mois dans combat Karine la baronne. À Koufé la Guimoana. Donc, c'est normal. Pour l'Ivoire, moi, on a vu soit innocent, innocente, on a évité soit dans le sexe, ou à Koufaki. Donc, ils ont hors makambu internet. Ils ont été autour de nos côtes sur internet. Bibi Kapinga, Pozakina, Karine Mokondi et tout. Donc, Karine Mokondi, c'est ça. Kitoko, dans les bons. Sauf que mon ibiso, le chef Fenech Mokondi, tout ça. Kimian Boy, là, c'est que guerre est athée. La guerre est tout de Goyane déjà. J'avais voulu vous dire, mon roi, on a mon d'autres à j'avais voulu dire, mon micro, Moko, n'a pas la musique à la côte athée. J'avais voulu dire, la ville est calme. La Chine et la Kimia, Karine Mokondi, Liba la Kalaté. Donc, novembre. Donc, peut-être samedi, on va me montrer bomba. C'est pas du tout. On a dit, photo. Dans ma camou, déjà, Pessamara déjà, dans Tkaliga, jusqu'à la gare, Alliance Latama, qui est la mairie. Pour la Karine Mokondi, ils appellent la mairie. Ils appellent qu'il y a tout vanda et tout. Donc, na condamné bateau te baza ba ya to vendre donc ya Karine Karizara moi ba officialiser ma kambu dans les bons Karine azaki toko la ville est calme la Chine bitumbezate na mito magamutu dans les bons j'ai même ouais mes condoléances na sœur na Bibi Kapinga wana za sœur na biso to vana pe na équipe nationale surtout nga soutenir na ba circonstances presque nyonso ya mabina malamu sentir bande ko apuyinga mes condoléances non na part na janvier mes condoléances na la Chine mes condoléances na biso batu tout za la bino ba partager balilaka na bato bazolila mawa pe balilaka na mawa na bato basana mawa na olo bakailo mo par rapport ya bato moni Karine Mokondi ça marque déposé bato tout ba dit que Karine Mokondi ça marque déposé Karine Mokondi so avandi na yo so bimi so bakabeli o mona ka bato babeta lisolo Karine Mokondi ça so avandi so bimi o sala tida bato babeta lisolo Karine Mokondi ça so avandi na yo o komi na succès o mona ka ke bato ba yo sala analyse o bato bazo sala pour na Bibi Kapinga ngana mona nza na normal pour ça Karine Mokondi parce que zalaki songolo pakala même chose zaki bete bon azala pe place wana pa maman olange nani maman Emily so bazalaki msubi bakufela ko ngoko na banalize ote so ke zalaki o grâce mbizi o ngoko na banalize poza ka Karine Mokondi mais na ndenga mabete bato bazolo bakya Bibi Kapinga kufeli Karine Mokondi a posté mwana na o moni koleleza ba façon belé ba comprendre te biso to ba bantu eza na mutu muso ayaka matanga te Maureen Bola B50 de la presse ça mutu muso ayaka matanga te abanda kolila bato ba omona meka zolila mutu muso ayaka vanda kame douleur na kati ya motema eza na mutu muso avandi kolela nezaka ke ayeka katali aleki eza kolela muso o ba président bomona président so lela bote mais président so amoni ebembe so leka omona mneke cortège était ba okata pna bote pna ki wana kolela déjà ya ba soda omona mneke so amoni ebembe fa kata sali lo sako na zo bisa emsu kolela ya Karine Mokondi ya Willy Michel Koda mboka kwa patron kolela ba patron pesa ndé mususu po ya Willy Michel soka vandi na bureau ne ba bisé kete Jean-Fa Koufel wa tchaka bo emsu a benga ngadi janvier mes condoléances na comprendre que a partager mawananga tout à fait lelo ba lo ba lelo na Bibi Kapinga luka c'est na Karine
ndenge akufeli te to abatu moto akotika la scène na mokili aza te omoni oyo ekomeli bibi kapinga seke eza nature seke etangamaki déjà bibi kapinga aosala fausse couche ezaka te ndenge asapuyaki na Karine po bato ebele baosanga makambo ya koloba omoni lelo msu Karine lelo apose mwana na ye enge olakisake bibi kapinga ke place aza ezala rieta aka mwana bibi kapinga parce que omoni bibi kapinga omoni Karine Mokonzi bazaka mutu moko ezaki kamaderi moko na compara on a battu pour le monde ba camarade mususu na biba beba na te ba kosia na pe semo na beba na ser na bibi kapinga moi mi keka ba transport biba na Karine mususu oh yo so star et pas star bon ka bo arranger pour appeler star mais na bibi kapinga pas na ni star to mega pour arranger on va avec Karine bibi kapinga bengi Karine kuna oh te j'en fais manquer ba bibi j'en veux pas star je pose star bo ça ni bo arranger mais maintenant on a réseaux sociaux to solo na ser na dalibon mais na faut pe sanga bobo c'est tout ezaka bongo nde Karine a posé msu beba rieta lelo ezaka ke a partager mawamoko na bibi kapinga mais lelo soko tali na ba commentaire wana nde Karine a posé ka beba rieta na zo episode sur 100% batu ba commenter sur 300 commentaires msu mona ka moi 30 mo bazo finga Karine Mokonzi ah bobo mais batu tout ba osepela ko mona mona ya Karine Mokonzi la baronne la patronne ezana batu musu bata déjà mona Karine Mokonzi otali abi ba otokufela mona babité et consoler biso déjà mona Karine Asalini Azali. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes là toujours avec des invités. On va parler d'abord d'un dossier anniversaire. Il y a Serna Bisso Grasté Moïcho les gars. J'avais tellement à la micro garder la micro. Réaction au côté la Serna Bisso va passer sur Kalou à l'occasion et anniversaire. Votre réaction? Bon, réaction est déjà que mon biso de salaire na YouTube. Tu dis YouTube n'est fonctionnera. Tu dis bateau bateau ça rambo na YouTube. Ezana bato musu bazo simba bakisi ezana bato musu simba bakisi na lobby ezana bato musu bazo simba bakisi ezana bato musu bazo kota bandako banganga pona olakisaka bato kenaza. Pour le moment grâce à mon félicitations na mon anniversaire non mingi ezala toujours na bakado mais le anniversaire grâce à mo ya touro na sepe na openzati. Pourquoi c'est na sepe de wana ezali Sodome et Gomorrhe abengisi kaka omona peka wana enfer neni bato ba ko tala what is that Sodome et Gomorrhe. What is anniversaire? What is anniversaire? Anniversaire a bien au notre monde au senti que Karine Mokonzi a fait anniversaire a fêté on a quand la voiture on a avec belle famille yé mo ba famille na mobali né en couple mais ce que grâce à mon télé qui a bala malgré ba sala divorce ndé za bata moi petit chéri azate mais au moins on découvrir on a ba pédé na ba lesbienne après le ba pédé ça là qui on a les ketchup aussi le ba pédé les ketchup aussi sousou goudi barezi oyo zo les chèques ya ba pédé bo azana ba problème d'infection ya Nice moura azala ki wana soto continue sousou ba fio ba tchara misapi na zo biso na kokité na ko sala nini mo ba tchara misapi j'en fais anniversaire là ba tchara misapi ne ba sala ki oh le cas ba makinisi so le cas ba makinisi na moni kutu tour le ba repêcher na mona ko ko maman propre ya ko ça ça la trop bizarre na sens nini ga be événement nyonso ya grâce tempo ben c'est à moi passe be événement la ba tala rapport azala on qui trop poussière mais na comme mona que moi ba make up et comme kota moi ba plante ko repêcher ba comme repêcher na makambo osomona les affaires tu te on les enfer pour repêcher la sens na zo comprendre te pour repêcher na repêcher na sens ni bon na ba repêcher les nani Flore wana baline nde ça va nage mais au soit quitter le pas deuxième session soit quitté a comme kozwa a disco deuxième session atali pensa babi liboso nde bande te tolobaka ba vérité pas youtube elinga ba vérité so tolobi ke azazo bazwaka ta azalaki trop bizarre so tolobi ke ta azalaki makolo poussière libona bolinga toloba bokoloba ke tofingaki te tozo identifier nyama na nyama na donc nalobi lekecho aza le premier ya bapede nyonso nakosi te deuxième c'est barési les cheki moura parce que na ye mpe koto ya balesbienne ndenge omoni ke na touché moi moke makinisi na touché mpe su koto ba mal propre na tie suka nani makinisi eza na bato mosusu bayaki tozomona bango baza na baproblème ya bajetem aza baproblème ya kobota bangage bazali wana ebele oyo ngamona tali na leli bana baprome bajetem ifet kalomba bana baprome bajetem ana mobali te ti lelo aza nani yo ozomona chéri na présentaki chéri ya ifet kalomba oyo toyebi ezalaki ya maître
Benji. Maître Benji a monité. Mais encore, il y a un bon à ma soumouté. Il y a un bon à ma soumouté. Il y a un bon à Maître Benji. Ami Ben Nanaï. Osomona. Tout ça, ben Nanyama, na Congo, naï. Lesbiennes dans l'ensemble l'anniversaire les gars bien quand même pour ceux qui y est ça qui lobby na yo biso que batu banga ba kota li fait le c'est ça bien été c'est ça bien été azonga qui lobby ba tanga kota li fait le bac na yo so bango so omoni ko botama na ko so et la cérémonie moko boy ya ba demandé il y a homosexuel il y a une chose ko d'amour na mona ko na sexualité mais ba ça ba mina e ba master na ye ba ça la déjà bien aluka bamia bien omoni kobotama so babakisi yo implice na vie il faut sepela nango il faut ça la fête mo bo bato basepela ona matani nzambe mo la vérité mo na bakisi implice ozo fête to do baka toyembela moto joyeux anniversaire mbotama eza ba omi botelemi lisusu sa lisumu soya abotami na masumu ezolanda ye po omonake homosexuel bapede sikoyo eloko ezokamusa ngai eloko ezokamusa ngai tour ya liboso ya mobali bosco tour na eza lesbienne otoyebi ke grâce te mope toyebi ke na sere na biso moto nde toyokaka nayeba nkombo na ye te asalaka mpe batéâtre asalaka mpe bamaboki nzoka nde babima mpe na grâce sikoyo nazoyeba te grâce ya tour nani apesi yo papa liboso toyebaki pe victoire ye moto apesaki po nayebi ke grâce alinga bagato te pe victoire eza balipa na biso ya basite so bi gâteau chantilly eza loka bon balinga te gâteau chantilly ya moins cher talaka pe victoire nde basala yango yebi mutu nyonso alia pe victoire te mutu osala ba moyen na yo pendo kesomba na bagâteau ya bien ya bapropre ya gâteau chantilly te liboso azwaka cadeau ya pe ya panzuka c'est pe victoire bona lobi naza grand monsieur mais na ndenge biso tolingelaka na youtube tolingaka il faut mobile balinga mibala batatu obwaka mwa choko mwa nini mwa lote esala mwa mandefu loka yo ndoti loka fier bon balingaka bongo ozomona mais sikoyo ayo okuta na sikoyo na pain victoire taka mobile mwa kufu tala sikoyo tezaki babuna te po rumela te so ezaki babuna kasi te mwaza ndeko na nga toyeba shwa na ye wana ezalaki nayebi makasi wana vana ye na liane na melane wana basere na nga tovana na ye topartage ne nga nazomela bofo ye azomela tembo na cigarette ozomona topartage na ye biso nyonso toyaba na karime koti biso nyonso tozwa formation accéléré te yokanti mwana okobunga suksi yokanti mwana biso nyonso toyaba yesu te tozaka nzambe te sondeli te mama maria zeme ezanga te biso tu toyebi te place tobotama neti nga mama nanga oyo abotanga na kati na mosala oyo eza karine mokonzi lo bato badécouvrir date janvier mokonzi te ezala nango kaka ingratitude yango tozomona lelo na baartiste mosusu bobanda koboya balider na bino kala boyembamba ngo sikoyo na ntango oyo il faut kondima moto oyo afasona yo il faut kondima moto oyo afula yo so ozomona bakombo wana bapasseport rouge so ozomona bakombo wana balekeleke c'est Karim Mokonzi bajanvier mokonzi mama na ngai ezalaki leketu somona tokoma benge lekeleke mwana c'est Karim Mokonzi so somona ke grâce ayaka na bakomone ntanga serakima ndako serakimaka ndako mpa na bango afakoma nanu bordel serakimaka ndako takimanda tombo ofani na ser na ye Karine ezalaka boza te avant Karine azwa eskisenga mpona baparole ndeko nanga koza bordel te mais sera koma ndumba à l'époque azalaka ndumba mwasi nyonso so na balite aza ndumba tekozala ndumba ya kozala obalite na kozala pena tie eza des choses différentes non te eza chose différente mwasi nyonso so na balite babaki oza ndumba bayebikala na ndumba azwaka mbonga ndimi eza ndenge mona mosa balite te bango nyonso bayaka ndenge moko bango nyonso bayaka ndenge moko omoni so ongoza ndumba te linga ya misusu bayo sele mwa symbole bomona bema ata baparent no peda bavanda na ndako babi te bandolinga to yabalobaka nde plus vérité nga bokimanga te yaoli michel kodambo tonton de la ville chez la bat dinamour kabemba mama brésil bokomba oyo toselaka ya pembe ezaka juste bavérité natalaki mpenza fete ya anniversaire ya ser nanga bahomosexuel balekaki tellement te
ebeli elo mona ina ça pour anniversaire ya grâce grâce à sa petite sœur na biso ndinga lobaka tolingake mingi apisa tala magnifique anniversaire moko pasi grâce luka bata génération na moso bengisa mpe na bafeti bon toyebi ke na feti babengisa mais plus mi bato bagénération kwa bato namoni bakomi na baproblème ya barègle bakomi déjà na baproblème ya règle motu so akomi na age ya ménopause omona mneke oui esa obota esusu abota te po règle bazali bango bakoma na ménopause binez azalaki nani Yvette Kalombo azalaki nani susu azalaki te bakataki aki na elamba nayebi te bon posenga question babi nani bon nayebi te ngai namoni bato bazalaki wana mpo bazali na bilamba bien mpo nayebi bato somoni fete ya grâce te yo bato osola pembe fete ya grâce te moso otali yango bato alati kitoko namoni Carmel Odia malgré Nicolas azali su na mobali te alati kitoko ana mobali su te bacamarade nanga toliaka na bango tomelaka na bango mais omona mneke aozwa fi moko azozwa mais alata kitoko mais comme otengelanga nayebi te po ezali makambo ya bilamba ti grâce te mabengisi bato bafo ozala na bilamba mpo namonaki wana nga etalinga te makambo totanga nazoloba oyo bozoposenga baquestion est ce que azalaki na elamba ya bien boya fete ya grâce te nde namoni ya balekecu balataki nde namoni etani ya mabedi mpe ndenge alataki wa mwana biso ya yolo namoni olata kitoko mekapa mpe esimbaki ya bachino bazoluka so baproblème osenti mpendake fete wana félicitations kana ba fit tout make-up na make-up na même chose na baresi ba fit tout bazali wana bango tout make-up na make-up naturel azalaki te voici la mon naturel c'est la camera grâce te moi ça c'est anniversaire abengisi kaka basi na basi ata mobali moko dazalaki basi na basi eloko moko petit na biso ti sikoyo alaka na 25 ans grâce demo grâce demo il faut le balano okomi na age nini grâce demo banda kala 25 ans age ya star ebombana surtout ye nde akomi na makambo nde aloba madame wana bafondation so obeti na google misa date bafondation boye mais eloko nde soki ezokamusanga grâce temo c'est bien mbe ozopartage na bato mosala asu te na youtube mbongo yango ozozwela wapi mobali mpe se aboya grâce temo kila moko yo obebisa biso bato bamboma pama okoma koanvie pototo omona voiture asala bémission so te toza na posa explication ya grâce temo grâce temo ozozwa mbongo wapi ya kosaza baanniversaire ya makasi bongo wana eza anniversaire de rêve quand ndenge alinga bamariage non adépassé mwana na akoma mpena kose retrouver ndeko nanga monaka mpenza mais grâce temo il faut expliquer biso mbongo ozozwa bato misusu bayo abela maboma omoni devoir oyo apesi devoir moboye adomesi na kati ya Kinshasa na poto te mpo bato ya poto baza mie place osala makambo wana omona ana Kinshasa chroniqueur nyonso tout journaliste nyonso tout nde ekomi siko soki olingo filme fete na yo il faut déborder koleka ya grâce te il faut ozwa mpe cadeau ya malonga mpo yazwi bacadeau bavoitire mbala bale sikoyo oyo ya kosala tour oyo moto akosala il faut bapesa bino cadeau ya lopango eloko moso nga na ocomprendre te na anniversaire ya grâce ntango moto akopesa bacadeau tomonaka motu ndenge akopesa cadeau sikoyo cadeau ya voiture wana nani apesi ye parce que tomoni moto apesi te donc toza posa explication grâce temo yaka koexplike biso elilingi expliquer biso toza posa explication elilingi ya pamba voiture. Voilà, merci beaucoup. Bientôt, on va chuter dans le dossier au mot de la fin, dans le dossier anniversaire. Pour tout le monde, bientôt. Bon, ça, c'est le premier épisode, deuxième épisode, auto-vendre à Penza. Mais félicitations à Grâce Temo à la Bade Akati. Akati nde grâce Akati bato bato musu bande koliane bando bokomelana eme na moni bilongi na bango te fene bakomeza banana neti Fivette Mamadi Fivette na moni ete na moni ete ya Carmel Odia Zalaki ya ye na moni ete na bela te kitu ya Carmel Azalaki ya lekecho lekecho za ukonza ba pede nyoso asanga ya tanya mabedi
ya Binez. Ya Binez. Yo na Binez, ya Binez alinga boite botika yana bisa melo pour ça ya l'orage. De l'orage biso to c'est l'anniversaire de l'orage linga suba busoba te. L'orage ba suba busoba wana te. Ya Malika. Yiba la camarade. Te ya bala na ya linga suko za na société tala ka za Mario moni parmi moni siko Malika penda le mo ba félicitations na pour ani na préciser na Clarisse Muyembi ya akita au milieu o mona ke bantu penda ba longwa na émotion ba longwa na busoba na ba longwa ba mibenda yebita zo na conscience abete ngalingi na bala pour les meilleurs pour les pires alingi na bala te nde ba grâce ba balaka mabali panzanaka par rapport à respect na ye nde ba Deborah boanga babala nde ba ninga msu babala ndinga fa na ndaka libala ne meti siko nde Malika banda bersa sente ti siko zempezo ya nana sala banda bersa sente merci mon animateur ndaso zo ndesente Malika elenya libala eza bobota basane pasuka il y a encore beaucoup de temps bana balela inge nde kari na lelisa mwana omoni bato balobaka Kari Mokonzi abotaka te bato soki olobaka mo bakari na bota soki eloni yaya chaka bota na bowumbu te toboba beke o mwana ya nani ya Yves Kalongo mwana makangu ya lingi baka babeka mwana mwana makangu te o mwana nani ya o nani bana baboti ape batebeli na baboti te botanga bakoma bato musu basere na biso musu pour que basala na bekra basala na mona pe basu basebite lelo MC bazoluka règle ezomona na te aja ménopause komi ba beti sur félicitations à Karim Mokonzi la baron félicitations à Karim Mokonzi ola accepter que moi c'est à mabota en plus moi na za mona respect moi na pendo senti penda que moi na ya respect nde ba ya uli museni balinga kaka nde ba tonton de la vie chez la base nde ba maman Yvonne Longo balinga nde ko somo na basere na biso ba Clarisse Muyembi balinga nde omona ba Claudine Buka motema inteliko prêtre balinga nde omona ba Patrick Mungu omona ba Magali Kongolo manga star ya par rapport mais ba yeba kati Magali de grâce à kati Magali te yazana kina ba mwana te yazana buzo ba biso lingi balate ye pendo ba ben ya cour de cassation ya ko sangana na ba mbwata ko sangana ba binto to ko sangana ba bata ya ba ba sara bolingo merci beaucoup Fenech Mokonzi tozalaka na ba Fenech Mokonzi tozalaka na ba Moridola tozalaka na ba Princilia Amba Alia Aigle Jaune moi ça peut mes camarades Mori Fenech Mokonzi clôturer il a fait papa anniversaire grâce à mon chité na pomme wana kobeta lisolante c'est wana eza fête wana eza Sodome et Gomorrhe wana eza fête grâce à félicitations pour na Sodome et Gomorrhe bato ba roya peso ba cadeau omonaka ba satana omonaka ba na wandoki ozomonaka bato basalaka na ba science occulte omonaka bato basalaka batamisala mabeka mbo pese ba pone ezaki Sodome. Merci beaucoup je fais votre Fenech Mokonzi votre présence de pasteur Denis Lesengé ça c'est bien anniversaire pour anniversaire na quand janvier à lobi na région de janvier donc on est à anniversaire ba mboa donc on est à anniversaire ya batute pour ba mboa ndé musu asangani basala ba buzo ba wana en tout cas un an de plus c'est grâce des mots na osenganda ba aya de sonde h joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire grâce des mots joyeux anniversaire motama mabe grâce des mots fêtu ya ba homosexuel salape o bota salape o ebandelo bala salape o bota grâce des mots salape o ebandela bala. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, allez-y comprendre, nous sommes là avec Janvier Ouattara Fenech Mokonzi de tout propos de cette émission, ça n'engage que notre invité, donc Basali Bobé, ça va point de vue là. Bon, Fenech, on va parler pour chuter bientôt un dossier à moi, à l'artiste Ferregola, Davina Gola, tout ce que mon Mike Lokamba, Arthur Yambaye, mon affaire Gola, Davina Gola, Bina qui bloquait, fallait pas, il dérangeait pas Gola, mais acte où il frère n'a pas sali à Goyama, moi, l'artiste Ferregola, expliquer pourquoi, expliquer, déranger, bah, tu peux l'état qu'il y a un compte. En tout cas, il dérangeait Bissou Makassi, en tout cas, mon Ferregola, Mouté Malam ou Ferregola Zarana, on a évité. Est-ce que il aura Mike et le Kambasali, à quoi ça n'aurait pas fallu pour pas?
alingaki apanga po bango bango mona fali le roi nzambe moko boye fali batushaka ye te aza aigle ya côté na ye aza aigle ya victime a aigle ya batu tout te aza aigle na ngate aza aigle ya aza aigle Kenny Piana Mutalikazo na Frank Stemai vous comprendre bango balobaka ke bango baza ba professionnel ke biso biso tozala d'étiqueté biso toyaka ba chronique fois yo Mike Lokamba tana Mike Lokamba ndenge aza wana ba mutu moko yambi par exemple mwana ou bien famille bien papa ya bien maman ya Mike Lokamba alingi ezali quelque Kenny Piana alelaki mpona sandaka azali alelaki mpona sandaka azali mama na ye bazwa tume mama na ye boy yuko koyamba mwana ya artiste faire école po otuna ye makambu ya il fallait tuna ye so yamba ke il fallait yamba tant que chroniqueuse basola masolo même sur ya chronique parce que to ebi petit na biso wana alega pe na musana na biso alaki pe chroniqueuse ana osa émission et tout yuko koyamba ye makambu ya artiste faire école parce que mwana aza na maîtrise te ya le comment faire école normalement to ebi Davina netinga na ba Davina maelete Davina da zoba ya mwana zoba en tout cas au moni bano bakole ba koko bazala d'éducation moko to Davina za maelete papa na yo azaka papa na mais azo le reconnaître que faire égole la papa na ngai boy ngaza pona makambu ya ba aigle magamba boy ba wario bien golo ngaza golo te ngaza na kati mais tant yo sa makambu na intimité makambu sali yo bien nani Kelia ni bien Keina ou bien Marcosis bakosa makambu wana na qui était bon c'est bon au monde tout ça là tout ça ba imet to na maina makila ndongo solo ba ke Davina za so ba te rectifier za so ba to moni musique ya ba branche belé ozomo na papa na za papa na mais aime ça fanatique ya la bonne musique voilà alors on a si za foute au monde maintenant za so na bina yoka falite na kosi na yoka musique ya fali soki ya bien na sipela na ba yimba kitoko c'est bon na yoka pe musique ya faire rigola na yoka pe musique ya bina fide toza libre ozomo na aza mwana za na mai d'ailleurs kapé ibraton piana makasi ayimbela biso ba chanson kitoko surtout ayibi koyemba ya lesa so vandi lobike bizisa oyemba to ka héritier mais naza fanatique ya héritier loka naza fanatique héritier ngo ebisanga teke na oki jamais koyoka musique ya faire rigola jamais na yokaka na yoka pe musique ya fali mais naza fanatique ya fali te naza fanatique ya faire rigola te naza fanatique ya la bonne musique ya onyo so beta la bonne musique mais étant que fan je suis fan ya héritier azamutu ils ont sentiment mais il est un sous Davina batuba mon aime à par rapport à quoi au moni mec le kamba azapé mutu Davina pas à mon colo au monsieur Davina aime ça sali réplique quoi ni ba fanatique ya papa na ba comique au finger insulté donc ba comique insulté azamuta koki senti akoki makambo wana te ya mo na sali intervention à l'équipe émission pour faire comprendre aza fanatique ya falite aza fanatique ya la bonne musique beaucoup de fanatiques ya fait rigola Jésus de Nias bozo finga mwana ya artiste na bino ezape bien te bola qui s'appelle que oui bozana ba bonne manière bola qui s'appelle que bolinga artiste na bino pour soutenir artiste na bino na ba campagne de tout le monde artiste héritier ba fali ba ne ba soutenir bo soutenir ka trop plus na mafinga te le ba bazolo ba awa na Kinshasa biro ya fait rigola ba bundela ka fait rigola te voilà bazo c'est les rire mais artiste c'est rigolo le bac mais artiste un bon artiste les autres total les autres ce côté na ba TikTok ba nzemo ne ba FMI ba loto binisa ozani comme marathon na carte rose o sentir pendant ezobetama mais siko bato bolobela ka faire rigola bochi artiste c'est quoi net biso to na artiste c'est quoi ima kitoko parmi ba grand chanteur na kati ya Congo faire rigola ça tout à fait ba golo ba soutenir artiste o nyeso bola Davina wani ça ba distraction pour préparer de faire rigola lo baki na juin stade dynastique donc c'est la paix dynastique et autres mais sous bientôt promotion soutenir la promotion ni ne le lobiso tous a fier aux années héritiers na biso tout à fait biso tous a fier aux années la poule de la biso biso tous a fier aux années tout de compteur biso tous a fier kozala na totorine ya tembe kwa le to bimisa miange mi démon ezobeta ma partout le pesi biso fouiller à bien talaka le ba fait le 19 ans en état s'il fallait nominé en plus c'est pas si biso sous courage le ba fait rigola
babandaka ba carrière au sadi en carrière solo il y a orchestre liboso héritier mais tel le héritier lelo Stade des Martyrs il s'est fait la bêta de sens interdit t'es là la sens de moi vitesse ça va événement ça fait partie de la musique tout à fait démarrer monde ba peut-être que ba vient na ba ko sous stade mais ba tant que ba faire na ba beti ba ba taliboso ba ko beta on est que yebike na ba concurrence ezaki loi ezaki ferré na fali mais échanza aya uli musa fait la boka échanza maman Brazil beaucoup ma papa king 3 fois na poto dinamo kabemba c'est la classe mieux ya gilanga tene lisa crédit Lionel au senti ser na ya 4 babi il faut na zwa balman wana na zwa yango bina lisa crédit Lionel au na mec changer comment héritier fali au se pour la promotion ya bien ba gola ça et là on a bakisa kobeta stade liboso et lobite que faire avec na retard parce que faire a outi na prison avant na prison héritier abimisi mi ange mi démon wana fait rigola dynastie na pe après ya ko bimasima ça on fait rigola azwaki moi retard par rapport ya ba disque munenga no ba da carrière ensemble quoi musique ya zaki moi l'état on a musique batique la mutu tante voilà tout à fait neto ndeko kona wona na jibe oh musique parce que l'album ni le solo baba ministère a fait l'album ni tobi wa ministère a beti après héritier Watanabe otoyebi parce que nani toyo héritier Watanabe parce que tu dis que pour le sali bosso be ko stade liboso et le vite que moto en avance que monter vous comprenez jibe bien na beta ki stade liboso jibe bien na beta ki stade liboso mais le ranson a tenu sa stade liboso ya ko le jibe parce que le premier mais jibe beta stade liboso il y a problème fait nani fallait bimisaki héritier de ce jour mais héritier au dominé mais quelque part il fallait asani à obéta mais faire rigoler la bimisaki toyo kalelo kabina filé yemonga lobia malgré ba mi ange beta banani bazobeta ngapi na zana terrain ba tosani et là moi amiral va faire aloba ki na conférence de presse ba tuna question ya ndekone héritier alobi héritier azana problème na héritier aza leki na ye ba uti na ye wenge et tout il y a un collègue de la musique donc il y a un héritier pour tout le monde polémique pourquoi pas participation à faire héritier de la dynastie habité à quoi vous héritier parce que héritier a une promotion il y a mis un chemin des morts il y a infecté les sous album na et plein parce que ça polémique qui m'a ambassade il y a parce que tout ce qu'on compare à faire rigoler à héritier Watanabe na baba on ba stade des Martyrs wana soza na na soif hormona weranson jibe peneza na bana musutomi wenge kabona loto ke ba 22 à 23 ans na bana mususu ba yeba botani ba comme ba dit lo ba koni pena jibe na wera ba yoka ka lisola wenge les a déjà événement ndo ba profiter ka les 30 jours oh yo mona meki yango mona ke stade tondaki des assemblées voilà à craquer fallait pas profiter à tourner na yi pas dit que non ça la makamna beti ni na yi félicitations malgré musique yango ça qui non ya mabe batu ba sepele na mona ngote malgré musique wana batu bazokaki malgré musique wana batu bakufaki yo ka tozo sola malgré musique wana batu bakufaki batu musu bozomi kumisa biso batu bakufaki papa boza la pape batu omoni liwa basakana na ngote bato bakufaki bana ba famille na bango bato bakufaki bazana ba famille na bango emsu mwana bango moko ngaza jino kabana stade lobimbalaka conseil est-ce que ça va conseil aussi ministère atoli sine plein na suka na mabila est-ce que ça va donc est-ce que ça va ba musicien ya Fally Ipupa boluka boyebani tibaye bambasi bayebani ambasi bazoba ambasi ayebani wa vocal ni ambasi so na kabelo téléphone non le téléphone ko chanter ambasi kuna so zali vocal ya ambasi ko ayebaka ambasi pena yo kati Fally anga so ta micro pesa ta ambasi leka
Mais il fallait le Pierre, ils ont un groupe d'accompagnement. Mais alors, groupe d'accompagnement, c'est ça, ça l'a groupe d'accompagnement est-ce que identité na ambassy penda boy ambassy ndenga zana est-ce que ça penda musicien le rôle ambassy oyo azata na vocal moko te e kanga oyo loko moko te parce que dans c'est musicien c'est pas le cas na buzoba otolo ba yo ambassy na te yoka na c'est pas na buzoba otolo ba mais buzoba oyo lobi wana yeba ke ndongo ça est musicien D'abord, au moins les temps que musicien, il y a au salaire l'autre côté. Ah, ça c'est l'autre côté. Ambassadeur, c'est le salaire et l'autre côté. Après, ça le musicien qui. Il te coupe ni au quota. Coupe ni au quota. Vous voyez, on la biso ka ba poudre belé. Tu vois, pas de fleurs, pas de fleurs. Au quand c'est sur le bongo, fallait à relico makam. Ouais les a flatterie. Même si fallait dire que ndenga zana ba to aleke ba za ba to ba sala ba carrière ba papa wemba ba 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 tika ba loi ba nani tabulé o biso tabulé. Bibi na mission la bibi ka kona. Na bibi na tini bino kona. Non, c'est que d'abord va avec fait que son on a dossier avec le Kamba parce que exceptionnellement. Et là on a mo na ngina zonga na Mike Lokamba. J'avais besoin de la parole. Nenga lobi mutu to la libre ya ko soutenir musicien à l'école parce que Davina aza mature aza sous aminate mais eloko oyo Mike Lokamba asali eza eloko moko bo photo telemela yango na kati ya presse normalement oyo asali wana ya kozwa mwana ya musicien oyo tuna ye ba propos il y a papa na donc il y a ça là et pas faire été aza simplement no tuna ma familial ya partout biso toyebi makambo wana ma famille siko ce qui ngapena lelo un jour na ko yamba baba maman ya Mike Lokamba na matadi na mona ntoloba vous comprendre so na ko yamba baleki ya Mike Lokamba na Petro Congo ou soit na ko yamba koko ya Mike Lokamba poko na bango azaka na Petro Congo mona masina na suka na balinga ngo areni ni locali arrêt point locali soko oleki sep Congo OK ozo mona ba guerre musu ozo kotaka ozo bosa na yo posa en famille yo pe est-ce que tout est-ce que tant que parent Mike Lokamba to tena basa faire avant di aotala mwana na yemo bazo tuna yeba makambo moko boye oyo est-ce que makambo tu rolexa ngona télé te makambo tu oko poni da bengaki Davina na téléphone Davina na mono sani vidéo pour na fallait pour bina bloquer tout est-ce que déranger même sous ba fan au solo na téléphone yo sala ngo pour gagner ba vie kanise ko match or equity si yo Mike Lokamba asali bongo poani pour ba féliciter bien fallait ko ta fallait et tout donc nataka émission mo ya faire à l'époque papa à l'époque alors baka eloko ni etindakaye moko a punir Davina alors baka pour baleka na TV na koko na bango faire alo bango makamba famille pour faire afuta minervalité Davina baleka na télé na chaîne moko ya YouTube ils a pika collègue na biso moko muto ayambaka Davina à l'époque to condamné mon até parce que moi na c'est wana la na mineur c'est wana azaka so na ba 4e des humanités ba ni donc ba classe mo ya bongo aleka lobaka ba pour moko boy o a maîtriser kati alobaka makamoko boy choka ka faire egola faire lobi aza papa afuta ki déjà mbongo et comment ki sikoyo kokoyaka ko à chaque fois ba ya ko senga faire ba mbongo ngana otinda mbongo bina à chaque fois et comme isu ba ko ba tanga pression ba olera mbongo et andenge moko na affaire ils ont sous lelo. Pourquoi toujours ils ont la carte Davina? Yo kasi faire ça na bana tek que Davina. Et pas Davina, c'est ça. Faire ça na bana en plus to ba on fait azam mission à beauté belé pour la mission tout. Presque la génération na génération à faire à beauté. Faire à beauté bana belé. Biso tout yebi. Faire ça bien na bana belé ba osias banane tout. C'est quoi? Non, comprends le mot faire outil na punition na justice na makambo ya mwana abeta ki mwana makambo suko boyeli susu likambo susu ya mwana mususu Davina liso so moi que ba problème ezo la naga faire le kamwa parce que le so faire ba punir la mususu Davina bien aleka aloba mais aoleka te parce que papa akoloba mabe pona mwana te akoloba pour le cas répondre mwana te après question na peut faire aoleka ngote même si biso tolo ba to ki ba fan
Nanzimi tata bureau mo ya faire pour na sola intéressé les ça ba makamula na ba ko lobela moté donc ata bureau mo ti ya faire ba ko vanda baloba pour na Davina za mwana Davina aza mwana faire lobaki mo alimbisa ki mwana et aux makambo to leka ya justice abi mambeleka ki mwana kenda ki en plus mon affaire aza qui minervé o kenda ki agenda ba papa beta ki ngai tout d'être même si Davina mamalobaki ninga leki Michael Okamba. En tout cas, tu sais, Mike, il faut que zonga un mois banchiki en open. Nous sommes les années qui youtubeurs pour battre la yo, pour battre la ni. Et en plus, au moins tu peux ça na succès. Ah, tu peux Mike a banni ma famille pour filmer ma famille et tout. Juste bon vraiment. Ce qui est à toi et tout ça na internet. Mon qui est nous sommes dans ce qui sont un jour yo peut pas saluer. Parce que biso tu na ma famille hein biso tu na bana Mike pe azape na mwasi azape na bana les gambangot et comme là Kenny Pena kenda c'est moi filmer ba il va filmer mère na bango aleli pour ça na la poster kaka maman photo pa mo to pas si o Kenny Pena monaki to bonité fali pour passer mission moko na biso netinga na yo ka musique a fali ba style na pe mo ya bien mais ya fali na fali donc fali aza mission mboka ay aza trophée ay biso disque d'or certifié à biso stade les lots ba mo classé après ouais randé to mo na ba palmarès et tout donc to to ni la tebo ba débordaki mais ba tebo ba la sondage to mo na sondage ba tie après ouais donc mais la liste est longue et continue il fallait avoir ça depuis la quatrième. Bah peut-être ça n'a pas tourné ça. Bah premier entre eux on a jibé bah oui là. Premier ça a oui. Ça a sauté que oui premier ça a. Tout le monde a 2003. Ça a 2003 héritier. 2003. Tout n'a pas héritié oui ça oui la première. Ça a raté. Début gars que oui on a jibé. Bah ça parmi bah fallait bah cause ça a nasina. Pour moi il fallait à sali bah oui bah sala bah jibé bah sala bah kofi bah sala. Fallait cause ça bah troisième bah quatrième. En cause ça bah quatrième. T'es na la génération là pour le moment donc maintenant il y a une génération là aza premier. Azila no héritier beta, azila fera beta, azila bina fila beta, azila suna. Azila pe inos bia beta, ezala suna to suna ne. Auto monde ba koki pe beka. Ya ta imika pambo na ntimité. Tabogas maestro. Bon ba bongi na ba materas. Bon ba onya so ba imika. Tabogas imika. Ya commence à théâtre. Bon ba imika. La tengi ba tu ba koki ya msuna ba stade machumo na tengi wana. Na mo ba koki na mo. Ya ba koki pa tu nango so beta tu. Te ba koki. Pour la stade pina ba koki. Pour la stade ba koki. Bata ba imika Fabrice. Nani materas. Ah yé moment il va y signer en 2023 il va 2023 il y a qui tata va faire il y avait tata na métro bar voilà merci beaucoup mesdames et messieurs toute quelle la question mon bientôt va chuter dans notre émission avec nos invités donc on a plaisir à toi et à nous mais dernière question aussi cette émission na bino fallait que ça non janvier micro donc question dans la souka on doit répondre à répondre une fois Yasuka papa King Yasuka janvier Wata. Tout le monde a fait la bêtise stade de Martyr. Le retour Wata c'est 25. Tout le monde fait là, il a reçu le message dans le 30 juin 2023 bêta stade de Martyr. Internet c'est n'ingani batunzela tout ces micro balade batoloba. Alors il fait là du courage. Il y a un bêta stade de Martyr le 23 2023 plutôt pour notre monnaie fallait à bêta. Ce qu'il fallait à bêta qui stade était le 29 octobre pour mon côté. C'est votre réaction. Bon, ils ont pour la falité, tout le monde. C'est souffrir pas besoin, ça t'allait payer la bêta qui, à t'allais payer souffrir pas bêta qui, à t'allais payer héritier par bêta, ça artiste. Moi la mobile l'union se pose après la vie. Le cas va checker na classement, na c'est ça déjà prêt. Mais dit que mbulo yo, maramba bien ça pour nous. Le cas sinon félicitations à faire Gulaxi que Osa mobile, mon que so bêta Simba. C'est bon, bonne chance. Merci beaucoup. Maintenant que tu es là, même question. On a question il y a stade des martyrs. Nous avons une conférence de presse à faire à l'objet boué. Faire à l'objet tant à yoga qui ba ine na ba ya na ye ba beta qui stade parce qu'il y a un empêchement na maramaza qui na on justice. À cela qui na Amadou Djabi a benga qui ça que après ba ya na yo ngai na ko beta open stade des martyrs. Donc faire rigola exactement pour na fallait parce que
fallait que annoncer que ça wengé to yebi fallait le ba kala fallait le ba qui na obeta stade na octobre kala ko wengé ko tout ezaki te mais wengé ton ba redémarrer monde ba beti liboso et tout donc na ko tout ça la bien parce que musique congolaise na mboka na musique mo zonga na Congo parce que auparavant ezaki il faut to kenaka poto Bercy to kobeta Zénith Olympia mais les autres pas na poto ba ko futa billet ba o ya na kin ba concert na kin to mona tiongo et pas fallait pour pas ba son ba billet na bango ba yé concert a fallait na kin donc et là on est to lunga yango wana parce que musique na besoin kitaki moi c'est vraiment boy au moins ma ambassade oyo yango ko sala que musique congolaise to zonga na place na besoin qui premier à l'époque les autres ba nigérien ba nani ba ivoirien ba oleka biso parce que biso mongo nanu to promouvoir musique na biso mono kati ya mboka te to banza te ka so kende ka poto nde obeti nde ba contete ka ana Congo awa lelo félicitations fallait pour en tout cas à beta stade na ye dans le bon parce que ngamo bank senga yemo kuta bangaki ta fallait yemo na suka ko ba ke ata combien de personnes na obeta ka stade wana mais il se fait ba fa na ngabaya mais azaki le jour on peut pour ba tout ba yé plein à craquer ba koufi en tout cas c'est bon mais to sengande stade où il y a pas beaucoup faraté héritier va se préparer pour la sécurité donc en plus sécurité ils a raté que musicien monte à sécurité et ça bateau stade parce que musicien a opé ça mon bino ne pas sécuriser biso voilà parce que exactement il y a bon ça la producteur a pèse magamoto non la sécurité ça na kati il y a on pas renforcer la police parce que stade à 80 000 places comment bino stade à 80 000 places bino pour botter 1000 soldats c'est insuffisant tant ba banda robima et en plus bo sécuriser bato na okota na ebimeli bo sécuriser bato tenzela ni ba oleka et bozo na boyer c'est ça et le point là makaki ngana condamné fallait ngana condamné organisation stade des martyrs voilà parce que il fallait qu'il va pas sécuriser bateau na kala stade na biso ezaka na ba entrée belé le entrée comme ka moko ya mami balé et mama moko mpatika ya wileri voilà oya kuna bakanga ko bakangi ya mosaki pe bato bakufa mais no conseil le héritier ya stade des martyrs il y a le 25 décembre na osenga pena sécurité za makasi ba sécuriser biso bato tokoya surtout na sortie na biso n'est pas obima comment bino stade de martyrs est à 180 places ni boto lisaka bato bato na kana kati étouffement comme débordement so c'est de toni boti l'écran gelé banda bato su bato la partie quand stade wana quand stade d'espérance du wana bato boti muso dans la pays du peuple bato dans la pays du peuple wana ba ide muno ya moi donc c'est ça quoi merci beaucoup Fenel vraiment to comme na biso na suka na yo donc votre mot de la fin ba programme na yo ba dédicace na yo en tout cas mot de la fin na ngai eloko na loba to bongisa musa na biso surtout na beta c'était biso ba to ma surtout ki ba conférence de presse moko boy au mona France de mai yé Michael Okamba au juif Vincent Toulouse na bande ko mususu bangonde ba komba professionnel moi bangonde ba kenda liboso ba rozwa ba coupage biso to rozwa ba miette ou etikali parce que biso to za so ba amateur biso to biso ba nani ba chronifoiti nde ba benga biso mais kota la soro musala o neto saela ni éthique exacte parce que eloko o ne va sali wana ngana condamné et choqué biso donc on a condamné et là on senga ka to bongisa musala merci beaucoup j'avais mot de la fin ma ouais moi de la fin la ngezaka juste basa le 25 décembre biso to na stade des martyrs wana na ebiki bana kutu ba yebele le kaba Cédric Panda le kaba Jordan Fonseca un super play na kati ya Paris wana sans oublier Hervé Mokroso ya ba Hervé na bosanité maître Dodi Chungu na bosanité maître Dadi Bigis maître Lourd Olympique Mandembo mututu alinga binga janvier wata mokonzi pona concert mututu alingi ke atinda moi polo pona soutenir biso surtout bana yolo surtout bana banda deux autres wana ba groupe mebele photos na ba t-shirt ebele wa robinga nga plus 243 89 50 53 549 pour biso pena to déplacer moi stade des martyrs et on a bisika que administrateur ya stade des martyrs nga déjà semaine on a typé sambo na nga ya garantie pour na va na stade na zela ti na va na déjà pour biso na hérita na za place par niveau bato ba roza ko ana biso te o senti que ba groupe belé mobilisation ça pena ya makasi tout à ce moment mec stade des martyrs ya héritier faza pour na za place cité il faut que déjà nous avons un Jordan Fonseca super play. Nous avons eu Michel Kodamboka. Merci pour nous avoir dit que tu reçois combien 25 pour le 50, c'est 100.
nayebi ke batete na pe ba kocha ba polo nayebi ke moi batebele ba kocha biso maboko ba membre Brésil Bokomba moi batebele ba kocha biso maboko on a plus 243 89 50 53 549 plus 243 mon privé Galiano 89 50 53 549 beaucoup benga janvier wata et aux moi bien yebika tout cha moi coup de pouce pour te dire que biso to betane la bonne musique. Merci beaucoup. Musique intelligente, musique à respect, musique au senti que bana bo pese bon na bo bande ko na biso ba yanso bo futaki bien na bino bo ki bina la bonne musique bo sepeli bo ki bina na esengo bo qui était na mawa o na nyakufaki o lichete landaki ngo ba botelenga téléphone biso pa na biso kuna zate. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, tout commence bien qui finit bien. Là c'était mes invités Janvier Wata avec Fenech Mokondi. Donc mesdames et messieurs, si vous avez aimé cette émission, dis un grand merci à notre équipe pour être en compagnie. Merci beaucoup à vous, Regen, derrière la caméra. Merci beaucoup à la réalisation. Jolie copie. Merci à tous mes partenaires qui me soutiennent. Et partout là, je vois mon vieux champion Coco Mukoka. Babi champion, ça m'a on a Belgique ou un champion Coco Mukoka. Merci mon vieux pour la systématique. Merci à un grand monsieur qui me suit depuis Paris, mais c'est Jonathan Maïmbi. Responsable à Zamor on a parlé, mais c'est Jonathan Maïmbi. Merci pour tout, merci à mon vieux Odilo Mambouya, mon petit exemplaire à suivre, archevêque, le bobo, mon vieux Zéro Fénéa, mon salat toujours, LK Service, le reste compresseur, Maman Mokonzi. Merci pour notre soutien pour cette émission. Merci à l'artiste Pierrot Bessa Balobi. Bientôt, tu voyais un artiste chrétien, on a envoyé un ballon à faire Maurice Mbi. On se retrouve à la prochaine. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne G Télévision. Au revoir et à la prochaine. solo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po jemima ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonne na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya jemima ibele eyokania